mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lemir nenga yembi yo olingo ya katomonana atona ngoga suka ya miye oluka te okomanga ikola bali mangaira ya mole mamonga masingo maseneki e maraka kakelini na ya enada ozaliwa. Merci beaucoup à toi Dimitri Bongagna, merci comme ça à tous les fidèles internautes qui nous suivent, merci comme ça à toi l'international Béni Nadia, Patricia Beledou, Soda Makassi Maréchal. Je suis là, non, tenir Bino compagnie, Kandeto Zalara. Na rendez-vous Nabuso il y a réalité ni il est kaka na République démocratique du Congo lelo pour Nabino Nayambi Djibril Tessa aza artiste musicien to yambaki dernièrement outaki na groupe cher ya Ferigola lelo aza vraiment et pas atade banda kiti lelo azo est vrai d'ailleurs coup to pesi nzembo les informations et relevé là to me campo sur la naïe expliquer biso réalité ni eza na groupe wana titre ni parce que il faut le dire que maxi single ya tade banda lobaki kezo bi mati lelo maxi single, les 5 titres, et Zobi Makarate. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que maxi single wana et Zobi Maté. Et en plus de ça, tu me campo rebeta histoire, il y a Nzembo Bapessi signé, Albi Batoyembe la base Belene, et Toko, ça peut la posa Bayembe, le Toko sur la pimba la mokopo, Taka Bapessi, non, un titre maintenant, à imaginer, tu pas 8 moutou, ni Yoko Yembe la base Nzembo Zanango déjà, Nzembo Zali. Voilà. Je vous une ça, bonjour. Bonjour Beledou. Voilà, Bonnie. Un peu bien. Évolution à 2018 ndé. Oui, 2018 côté biso magitoko. Malgré président la biso zaki na moi ba problème belé ba matanga donc on be na trop. Mais tout va bien, on nous ça kitoko. Voilà, tout va bien makambo za kitoko, makambo zo kende vraiment ndenge zalara so éviter actualité ni vraiment au na minute les un groupe cher et atadé. Oui, actualité zara moko. Biso déjà tu es big ba fan na biso na poto même na kin partout. Bazo réclamer babi mais neni artiste na biso ti lelo depuis le bail mama il y a disque bazeli mais cette fois-ci donc comme déjà presque à la fin au ba clip ça mis nango déjà ba clip de salimi générique peso les gars déjà donc kalaté ba ozona bango maxi single na bango les IP donc mais Kalaté, on a besoin de le Kalaté, tout ça, 2017. Kalaté, 2018, janvier, février, en Kalaté, tout ça, évolué, tout côté mars, Kalaming, TPA. Tout ça, c'est la maxi single, on connaît un album, mais maxi king. Vous avez problème ni. Producteur a zaté, moi, trop produire, ton dé. Oui, toi, un producteur, et puis, tu as pour ça, sa musique, à Manzanzate. Que non, tu as bête à boba yokate. Surtout sa musique. Tout ça, là, que non, tout le temps, on vend ayoki no ba yembi kitoko clip eza bien toko sa musique neti mutolo na nguba te utika kuna ngana mission OK passe moi bitabe mo va filmer o yembi te to sa na lo mo boza ke mutu tango vana ndako azwa temps ya oyoka clip eza kitoko banzemo eza bien donc mamtu eza kitoko toko yaka apprécier te poto wela te donc la ming te toko patienter tatina mois de juin ou bien de mai toko patienter c'est de kalaté wana juin to c'est la rare. Exactement, au moni biso to linga pe ko tia date te. Poso to tia date et ko zape moni date ngo komi bomoni mamango te. Amia lo bagi date do. Biso batu ba no kutana. Je n'ai na biso batu ba kutana ngo. Ezala ite no to tia ki date mo bo po jamais mate batu ba kutana ngo pe lelo batu ba ondi mango. Général comment peso beta te boza problème promotion ça m'a bien té. Depuis pe to bani ma promotion a date ba une semaine pour président za na voyage. Ko ya na ene lelo e ko mo lega déjà ta mususu. Bon, ce qui est sérieux, c'est sur la bien, les décodeurs, comme un peu moins belé, on se sort les chaînes locales. À côté de les décodeurs, le canal Sata qui est la chaîne, ils ont un niveau, on a tout à la talaye. En tout cas, Bambo est belé, pendant ta dé, tous les ma solo, ceux qui promotion, bandi, biso, peut tous avoir pour la promotion. Solo, là, tout solo, le c'est journaliste, donc, qui n'a pas cadre promotion. Voilà, Djibril Tessa, on a habité, la maxi single, ils ont combien de titres? Il y en a 3 titres, donc tu as 5. Pour les des génériques, il y a 3 nzembo. Des génériques, belé pour un début. Bon, ils ont un problème. Ils ont un problème.
ils en ont savoir on a pas comprendre tout sur de bêtises non mais n'est na débit ça dit de tout ça li en par rapport à n'engi singi fo ezala pour il est temps pour préparer l'album babilo ko na nim de ça que esimara tout bas toujours l'actualité ya ma mouvement. Voilà, depuis un certain temps ba titre comme on a encore ba kombo batu et le ba titre mo boye neti Koffi Olomide mba nzema pesa ngo ba kombo ba phaseur ba titre zala ba phrase papa oui ma pesa ba phrase lelo ba éducation j'ai bien la pesa lelo ba titre mingi et comme kara ba kombo ya batu Dimitri Bonganya au contredire ngate Tabita Maestro la grande caméra humaine moro tozana na Beni Africa TV au contredire ngate ba titre comme rara ya batu oye melinanyo ole n'habitez si c'est le cas avec vous boye melinanyo bien ba titre les 3 titres au botina maxi single en mozani oui toembeli Alex Mfumusi na Luanda mon boss place ça yekuta tunanga bi petit nanga yo enviara nini na musique na bité boss na enviara lote yebisanga sona boye nanga abiso enviara car yebisanga na osalango so enviara palais yebisanga na bité na enviara lote abisa ba lokolo enviara lote sala ka musala et moi mon ninge futa donc to yembeli Alex Mfumusi to yembeli pe Willy Musheni et puis il ranzi mon biso mususu comme mon 0 voilà tu vois comment il est mon boye je sais pas ce que aime Alex ce que aime Willy Musheni voilà to bana Alex Mfumusi moi le mot un peu on a plaisir comme ça à mon boss Beni Nadia International pourquoi pas à mon coordonnateur 9 lumières ngala. Merci les boss Alex Mfumusi na Luanda Jessica Chilanda Orly Belo la Lyon de bango bana Luanda na Itoko na bige et c'est la Itoko Nazali télévision na sala kana courant Pranchenga Alex Mfumusi Nazali bitabe baliakanga na posote il faut l'ongolanga poso bongoli yangai c'est normal toko bondela yo nalingi yo ndenge bana sono so balinga keloko babengi drapeau yoza bendele ya motema nanga Alex Mfumusi mungwate bungi tika kamwalemba na bilei okomo kende otikanga na nani tadede mutikile songela ngai Jessica Chilanda na lelipe mingo Gladys Tambembo na Orly Belo eme makasi Bosse Ronaldo sécurité sociale Patricia Beledoué nalela mama on a vocal nga sanina Alex Mfumusi. Voilà, merci beaucoup en tout cas Alex Mfumusi. Nzembo vraiment c'est un plaisir. Nzembo ça va. Un an t'es bimé ça déjà calaming mais en tout cas l'année m'a bêté en tout cas coup de chapeau à toi t'as dit ça va vraiment. Ba nyonso ke nango bimara netikara idol nizara na mara. Ah. Nga idol nga bon nga na okama trop na okama avec Carlito na okama Pepe Calais na okaba et puis la pesa pelito est belé patade boss nanga na pesa pelito est ma trop au moni biso ta to sala la musique d'auto ya quoi ko imiter ka batu zomona to imiter ka mutu et puis biso pene to yemba na boke ça va ve net vocal langa on a yemba boss nanga sepela na trop yemba ngope bon ouais ba ke Carlito comment yemba nzamba comme musicien chrétien bon na yebi ça comment les musiciens chrétiens bon ils ont et ça fait problème té que ça le mot boya yena ndenge ayemba peti moi le mot ya Carlito mais ndenge ki bonzambe té ya ki bonzambe na yebité mais na yebi nze moné mo boy na disque na yakala salon moi le mot na se parapluie utuma kasi miswe ko fungwa ma chérie bonga na yo na yebaka te solo soki to esalaki ndoto ipo mapate komwaki kotango tobo mamaki epa ya gas na Paris na kolota to la vérité koseka ya fololo chéri bobomi ngai ekwi ya segonde kutu etambolaka malembe ndenge motema na ngai ekobeta mama kaka lokola moyibi akotaka na ndako maleleki
na songe ya misapi biso na kwiti ya lolango na 20 ans nazali nano mwana sosie ekolatisa ngai 40 na nzoto ipo yokanga imawa enze moni mubu akala imado nze mpuna opesanga mpuna apesi mpuna oyoka vie. Voilà. Bien que par contre notre yebi banda les capables faire mais lelo osez pas atade ou pesa to ip trop et pas atade moi le mot boya patron ya chef na yoti atade na été na maison mère ou bien avant mais le mot boya atade non t'es à commune na groupe na ata pa wera moi le mot boya elanga na ngai ya pasi tango kobome komanda séparation de mutiki le pinzoli na ngai ebongwani makila ba profite na mabe na ngai yo o bolingo yo motema na ngai yo pesinga beze yo tikeli nga rouge à lèvres na litama sans j'adore chérie fais-moi bisous bazwa bakuya lolango mingi batika ponini nga na tinga maye bamela na makila na bomwana kutu bakabwana ponini na mitungisa oma nalekisi ntango na ngai pamba talebela buzoba na lati yo kati ya nzoto. Merci beaucoup à toi. Djibril Ntesa, l'artiste. Bonina nous. Evolution en groupe. Na groupe aux anani. Oza baba wanani. Dawa bakardona. Oza na on est na groupe. Oza ka musicien simple ou bien zani. Pozo mata. Oza ma vraiment faut le dire. Na banyance ma favori. Bon, on a gata groupe. Naza vice-président. Malgré nos chefs d'orchestre ça a été. On a oué la pe chef wana te. Mina vice-président c'est que surtout mon atade au monima monga mais na ndenge za la no poste nanu ezana ngote. Mais tant que des a quitté. Vous avez répété apparemment c'est comme si il y a une clé à la force moko boy absence na bino bo vandi bino tout na va parler qui vice-président dans les salata président pas cause à la tête à un déplacement mais ma soleil continue normal groupe ils ont répété pourquoi tant il y a zaki na Angola bino bo chaki na stand-by c'est dur. Non to chaki stand-by par rapport à fête pour ya qui n'a avant fête to chaki moi stand-by wana par rapport à fête mais tant il y a ba festivité ba bonne année tant fête ici là qui nango abenga kinga abisinga bi yebisa ba chef ya répétition que non mardi faut poser en répétition yebisa bango tout yo soza na numéro ba massa musu benga bango ko motiver bango na benga pe ba ya to wana répéter na biso tinenga yebo ya to tinela ko ba image ba répéter ana lwanda to tinela ba image ba répétition nous on répéter na biso normal azate atinda yeboye atinda vraiment la presse sociale zwap na responsabilité à répétition kitoko donc nous attendons sous baba guitariste ba yanga no benga bango allo chief tout ça déjà awa donc ngana no courage na bango ba tout ça wana yango moni lelo azamuti malamu apesinga nzembo lona na chant wana no yembango na yembela ngo venanga apati venanga apati place vous vraiment merci nabi ke esuka nango kana karaté pour nga kutu bakar na mona na ngango danger puis biso sa musique pour l'avenir mais wana osalika pour moi des transports nanga isalanga itoko merci vraiment encore une fois merci enzembo ezala itoko to décortiquer likambo ya ba pisio nzembo yemba même pas une année pas tardé na éviter qu'est-ce qui se passe ba pisio mba mo nzembo tardé na mingi na monara président sur la série album na liboso yemoko vraiment asimbaka yango bon pourquoi pesio toye bango le pourquoi pesio mais moi lo morbo ya zéro obi vous avez na 3 titres oui mais biso Alex Fumuti obi zéro obanini zéro na Willy Moucheni mais moi lo morbo je sais pas Willy Moucheni ou bien zéro pour le plaisir comme ça de Jésus Beledou petit mais costaud na bien akaye les jeunes d'Ipro qui est en train de nous suivre bébé yo libonza ya vinanga chéri oyo likabo ya nzambe fololo ya motema nanga tour de moi zéro kizengu zéro souffre kebere zéro kizengu zéro ifalotina ngai ata l'église
nayoka profesi ya muravi na ngai amuravi na ngai yo batami wapi namona yo nayebisa yo maloba nyoka alobelaka Eva po lelo tozwa etumbu okolia na motoki na yo tade bunolonga. Voilà, zéro. Cette chanson elle est longue au fort. On a bêta tourne extrêmement on a aucun zémo ça un vrai bien c'est bien dans ma casse. En tout cas, boyembe la nani. Zéro la kisini. Bobo keli nani. Te bobo keli mutu. Zéro ane la kisini. Si on se dit au bois kela mutu to bois kela nani. Ah ben yo ntoye banga zala. Kuna tenga na musicien. Moi na so biso to sa musique na biso te que no poto ko lega batu. Batu pe ba ko lega na bango biso te. To so sa la musique o ezaka non papa ko fana ndaku. Azor abna non au moins si vocal ngani na yimbe ngona ibito yo mo yango so il faut que bêtises dans ngati. Voilà, et vocalement bien sans bêtises, c'est bon. Mais la génération t'as des t'as la génération t'as des non mona Fabregas, non mona Tadé, non mona Robinho, non mona moi ba musicien ba bimi hein, même génération na bangwana. Ba musicien ba za ebelé ba zo Mbappé ba nsembo cartonné notamment ba titre ba nsembo te. Musicien nini oyo lelo yo kaka olobi ke no misoyo ayembi ou encourager puis oyo monake bazoyemba bien ou encourager wana nakata bokese ona nakata bokese ona o batona bayembi génération tade wana nyoso tolongola ferré tolongola ba collègue na yiko oya travana ba te ba musicien o bazana kati ya ba orchestre wana voilà beti yo za patade boza ba musicien belé hein. Voilà, pas Fabregas P, bah musicien bah ninga na yo wana bah c'est belé. Oh bah on te retrouver bon on peut pas Robinho, bah musicien bah c'est belé et puis l'orchestre mususu. Nani opo na yo mona ke non ça va vraiment. On encourage. Biso tozana ba esprit mo te ke no ya oya oloba lokuta na TV. Ngana oka kananga mututu. Neti na ba orchestre ba fabo wana ezana masamo bonani Ibrator masawana na ebie c'est bon ema kitoko. Mais malgré la ici malgré na vocal mais vocalement boso kreko damu yo sanisi yende na oka yeb mana ba kese wana mutu na pesa mo litoi par rapport ya litoi nanga ningi singa ifono ko ezaika ye ba onyo so wana lokuta mabe na yebi nanga batu benate faut ma ba allons boyo yebite ki Ibrator des on n'a pas fabriqué ça société à ça là le contre mais tout ça Congo musicien lokuta bengala ni la mama batu te ngamna na ta ngapo omoni biso na okesa biso place toza musala makasi ufuto sala poto sa donc pesa ba litoi oyo ka wana zani tiba ba kisongi mo boko oyo la ndelite nene oyeba ke tada longwe pa wera na ke cha mutu patade po yo kaki wera za mutu sala batu belé ozo ka tozo tangilanga na wera fabriqué c'est un grand. Oui, à grand bon, on a Fabregas, c'est un grand. Il y a un collègue qui a président dans un petit à présent. Donc hier, il y a Wenge Muta, il y a Maé pour à côté Wenge wana c'est tade. Ozomona. Donc il y a ça. Quand même lito inagrego na moi nzemo nini eloko wana o Ibrator asali. Comment ko yebate ke Ibrator alongo ya sali les contremaîtres d'ailleurs o pe bakabwani susu ba on a ba dada. Bon lokuta mabe omoni pona oyeba makamwana trop. Et c'est un peu fou de la TV trop. On a concentré trop musala. On a na ba distraction ba télévision ba naku la tala ngote. Pour na bi na parler ngami za ko lala ko yoka. Donc maman na follow na ngo fota la no TV. On a la TV trop. Voilà, sans plus tarder, moi le mot boya Willy Moucheni. To yoka ngo et puis to côté sko na idéologie ni président na bino point na petit so pesi ba kinyo surtout na groupe na bino ba titre. To yeba ngo mais ya Willy Moucheni. Willy Moucheni absence pambe comme obo mangai et comme inspiré basantu basala futur testament Willy Moucheni aya omoyo fisto kibokoti bolingo nanga bolingo ya mama bolingo ya Willy Moucheni abnanzi momoko ezaki toko bato ba comprendre ngo tango ebima ba yoga. On espère que c'est d'après la temps ebima c'est la tadé et puis que tadé to c'est les et puis que Fabregas a outi pa wira beti kangi abeta kutu po ya longa kuta avant ikanga Robinho pe ça va générique ne binisi batu héritier kutu to le baté confirmer nena retirada
générique na bino billet là une semaine ils allaient la promotion mais zoyo kana non c'est pour tout le la vérité pour la toi encourager peut-être bino pe bo ça makasi tu éviter poignet zoyo kana te. Ah bon, merci maman. Wana na oki ka pana yo nga jumo boye na zobi mai pana biso wana na le kapona ke répéter bi na wo bi makuna lupango te na komanga na kwebona biso bana miki ba ola na ngana sima talebele so na comprendre ça ni nyango sunga la tina nzoto bato bala na ngabo o to talo na TV générique mo kuna ah donc ngana bi non une semaine oui na bi que j'aime absolument et bi dans yo ki ango déjà na zui ba pele ba Janine Kavira la patrona hein do yebi na zawana taka ya na utika ngana ba rep na ref 4 na esala ngadi to Kavira la patrona abisinga mais générique na bino na ndima kite ko beta mais na mono zo beta bi na ibisa ko yebeta na do générique zo beta na mona pe banani nani bébé na biso nani Vicky Masengo long jam donc abenga bisinga bi Djibril na moni na générique na bino ça va générique na kito do générique zo beta na ba tu bena bazo zo temps ya ko temps pour sotali lelo na TV so vandeli TV vraiment le temps mabe mona ke générique zo liga na ngo ba tu bazo ka ngo déjà. Alors le lot télé a ce titre apesi karayo moko bien apesi quelques personnes aponi quelques têtes pour bocha et poids. Bon pour ngana na ibige ngana zanga mo on na ibite na batu misusu pour auto solene na ibige na no zanga pour déjà batwana ba utana ba sololi pour au moni nzemo neto yemba normalement na ko lo babe ba ndema mo banga ba pesanga na TV za mabe hein na lo bate banga pesanga mo na bisinga no ezamuke fubo pese mo la mo bobo bi ka petit no za mise fo za boy donc au moni ko yemba nzemo ko yemba no nzemo ba ko pese nzemo mais so ba pese nzemo mo na okenda rep o ya ka makolo zo souffrir donc zo mo dizana système fo yemba nzemo oza na batu oyo ba ko soutenir te yo pe na nzemo na tango ile na TV tango na yemba ngo ngamo na ozala muto osala ile ngo promotion na TV kena ba TV ko pesa mo nyoso wana za dépense so ba pese mo wana ba pese nzemo yembi normal penze mo sina wana studio keti ka wana TV siko ba e bato ba yo kango o mo geno o sa leader avant ça ya o se la promotion donc ngani no yemba wana za sûr que no se la promotion et o pesa nga oyo ngana o na pour ça pour le moment voilà oza pour ça na ngozani succès ah succès za na déjà nga succès za na déjà succès oza pour ça ni makamu za na déjà o moni makamu pesa makamu de tout ezali nga succès na za na déjà ngana viana nga c'était pour son abi succès bolo ko la vocal nga bima pona chana nzembo te o mona kena batu ba yembi ba nzembo ka vocal mo wana ba nzembo na bango ikuka ngote vocal ngo zaini o to yemba ngo mesala ngono ya ngomo kaka ko sanctiona Alex Fumutite sala ngono ya ngomo ça on je crois que Benina de l'international mon boss c'est bien sûr moi pe o ko yemba mon boss a sola kano a sola bien fort oui non ma boss na bi amona nga déjà amona nga déjà neto sala dia be mission na yo awa ba Dimitri Bongana déjà si ba kochanga kuna au contact na la patronne voilà moi le mot le rwana rara o wana yo cheka vocal wana rara mungwate bungie tika kamwelembo na bilaye okomi okende yo tikanga na nani tadede mutikile songela ngai Jessica Chilanda na leli pe minyo Gladys Tambembo na Orlibelo eme makasi Bosse Ronaldo sécurité sociale Patricia Beledoué ezaka wana wanga na boga wana boga ay merci beaucoup mon boss Benadia sengaje bato esinga bi comment tu n'as so webi ga ngone mde salib na vocal za ito na bibo biso total par rapport ya ko classer lo na bona nga sa ke no fungola na tala obomenga ni ne bato misuba yemba ba bêtise wana do biso to sa bongo ko fungola na tala na sko bokeli mutu pona yebi muto yemba nze mwana fungola na tala nani moni voilà boss no c'est bon ex patron ex patron yemba sala vocal wana ah bah oui no yembi ngo se ko yongo bien maîtrise ngo pona mona ko interpréter ba blo ne peut bien oh le na boy nango senga wa interprétant po boy so na senga interprétant tena oboyate bango baza ba artiste baza ba fe na biso ngana za na ta wa manke bango na TVT il y a manga no orchestre na e apesanga ba importance belé kaditoza apesanga tina kumba kaditoza do oyebi kaditoza za saper oyo ala takana ndenge na e se ngana za ngana ndenge na nga
boko ye mai mana bino menga sona ye nana ndenge na ngado na kokana te. Voilà, et là on est yozozela wana olubi ke na zozela lo morobo. Et là on est yozela bi succès te pour ça déjà. Makambo ça déjà ce qu'on est. Considération. Ozomona do considération. Pour moni lelo bato bazo considérer na bangonga. Ba yebi ke non artiste chante bien, mais nga considération na nga ça par rapport ya œuvre. Ozomona biso tozana ba bilo nana pour ça œuvre na nga e mona. Pour lelo na wa le kana TV na zo loba trop. Asala ni. Ozomona mais sona na œuvre moko boye. Au monde ils ont pas mal donc tout ozala compta parce que au monde ils ont à l'obani mais musala ni yango wana nze mono ils titre ni bien no titre traité pour solo on a kazel solo yana posé ba titre ni moi là exacté bon oui mbelinen nze mono meli finanga à partir mais et comme on a déception d'amour eza nze moko déception d'amour au monde lelo na bakini lelo toujours linga ezana mwasi oko linga e olinge vraiment makasi mais amoni toujours na okaka ko mbrie mais nzo kanisa na ngobongo te donc na chango ko déception d'amour ba comprendre texte wana tango ebima ba comprendre non mais non non que ça la té moi le mot déception d'amour et si mateto obanga bayiba parce que bayibi oyesu pa nanga o Patricia Monelo na sala ki bayibi so bayibi yango eza pe problème te mais les belé tam so pe yango nde mutu eza mabe et senga ta ba oyiba ngo e pesa nga courage no bayimbi yango boye bosafa nemba o ezala kaso kitobi na bebe nanga bato balobaka bolingo ya bajimo lelo na se retrouver na bimina bomo bebe nangai olelisinga tala ndenge yotika mwana bato kolelaka mama buto mobima mpona yo tala ndenge yotiki ngai bespo na ngai esavoli bebe na ngai olelisinga emame boya kotale Chipri Neymar bolingo eselumuki ekenango. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tu comme vraiment chité, tu comme Kenasuka, Dimitri Bongani avec la caméra. Je vous rappelle que c'est l'artiste Djibril Ntessa du groupe Charatadine. Tu comment groupe nous a ni la bosse ah voilà, du groupe Feeling Music. En tout cas, c'est belé. Et puis, je vous encourage à attendre au pécio confiance. Oui, c'est que pécio confiance, c'est qu'on a charge mort boya. En tout cas, pour n'engager, non c'est ngod de se voir ta d'été. Et puis, si vous avez le col, ben à t'aider, à peut-être qu'on l'a que le bani. Oui. Avant tout d'abord, en l'enlèvement Linette, il y a sa prison là. Lelo a pesinga ba chance oyo ba tebele ba zo ngote. Donnant les lois au baté na pesinga ba merci. Na boina na girer. Pour ba mso ba gira lelo ba bimana ba ingra. O akena kuna na o girer na ngate mais nzamba abateleka ka pesa vie ya ibele po ngana zala na temps ibele o sape musala na eko. Donc on ngana o baga yango. Voilà, merci beaucoup Djibril Ntessa. 00243 Ndeni Bokuzayo. Oui, numéro 089 36 82 548. 089 36 82 548. Faut dire à 00243 pour tout ça na RDC. Nabi que Orly Bello la Lyon na Luanda. Déjà le message c'est comme on déjà na OK belé. Mais nabi que na nze mono yemba. Ker moko et aux alata pour na kombo na yo donc. Izakitoko Jessica Chilanda na poto mona poto. Do ye azap na wana bisinga bi jibinga so na ye poto. So na ekini. Ba famille ba olgo na do wa enlever ngai. Longo ngapna na parler na ebite so mbanga pi partout mbanga na ozana d'accord. Parce que déjà si na yembi on a disque donioso. Na pisu mbote trop na boss Ronaldo sécurité sociale garçon de disque. Et même Kassi mon ami Patricia Beledou long jambe tout ça déjà na yo donc Dimitri Bongania Tabita Maestro la perle noire azawana c'est-à-dire yepena kitoko na habité et puis ba fan na bisotu parce que no moté ya Willy Mouchini véritable code mboka Benina de l'international pour la no Benina dia vraiment mon boss tara Willy Mouchini bisinga bi petit nana kinte mais soki na komi kini yo mo romona mais natashi kona konti nanga tigo boy do abisinga yo ko sola suna yo noza sumu tuteke no
o ba porte-monnaie nde tomona o ngana na porte-monnaie na faute yo solo aka na mire donc ngana komi mutu asona kebo kochi et bimi donc tokomi bato solo na mire to boy mama porte-monnaie merci à Willy. Voilà, merci beaucoup ya Willy Moucheni na yo raka boloba bongo ce que ça rappelle bongo ya solo les arabiens pour na ba rebelle baloba bongo ba si solo ba pe ya Willy Moucheni on peut ba que le kana bango pe la nzela. Voilà. Willy Moucheni wana lelo bato ba boire trop mais pardon vous m'abo excuser nga pour na nino loba eza na ngote que non boza danger te pour na kutana eza facile pour na bino mais nga na zwa chance ya kovanda na neto vandi na maman na biso Patricia Beledu boye tozo sola et puis na day tozo sola na Willy Moucheni bato ebele bazwa chance wana te pour on a bi que bato so OK pas Willy Moucheni okutana ba barrage OK mais ngai so na ke na bandingi na nga na to sola na vraiment lokuta mabe eza na ngo chance na nga o mo lelo na vie mutu to atinda mara pour souffrir na musique te ko souffrir eza na normal la musique mais mutu tout atinda mara pour souffrir. Voilà, c'est que yo musique eza na makila et là yo va porter des fonds on vous encourage Kende Liboso et Simba Patricia Beledu n'habite pas mbote hein on peut se faire mbote Célie hein on peut citer on peut tout faire mbote on peut se faire mbote oui na obisa mbote na Dimitri Bongania donc na balela ngo lisusu Dimitri Bongania tabita maestro la perle noire babi Nicolas on peut ça déjà mbote merci beaucoup du prix là ngana je crois que très prochainement tout monana tango ça déjà album et puis il y a vraiment un extrême ma campagne na bossini programme le lobby le 17 samedi tous en concert vraiment tout tient sur chiarté malgré bat balinga to tient $50 mais tout est sur $50 tam so et permettre bat me to check à $10 to check $10 à Pamba dans le 17 et ça lobby samedi na extrême ma campagne do les banda 20h biso to za déjà wana 19h tout ça donc nous les arati to ko ça na té ba vrai chéri ba vrai voilà tout ça là et ça la bien et ça la vrai bien to beta to yozo bilili to chona ndenge pour ton cas Patricia Beledu nous allait kawana pour nous servir bino tena sabino ka à suivre mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yokane filimier nenga yembi yo